Congo Kimia TV. Voir le Congo autrement. Voilà, 3 fois www.congokimia.tv.com. Toyambi Mama Betty, ndenge tolobaka. Télévision za radio T, radio beza télévision T. Première fois toyamba Mama Betty na Congo Kimia TV. Mais tout le monde Mama Betty neti obanga. Jamais. Bongo lenga boy. Na olenga te. Ça va bien. Kimia, avant na banda, nanga ina nous vraiment na rendre hommage na maman nanga parce que naza matanga, maman nanga kufa le 11 avril, na kende Kishasa kokundaye, donc na panzina nukutu matanga te. Na eka na ka ya urgence parce que kombo nanga etambo naza opprimé au fait. Oppression et leki, ya ona ya ki po na ya ko répondre hein? Parce que na tenté ya ko tambola ba magasin africain ou bien ko kuta na mututu pour na expliquer, ya ona ndima ko répondre na presse. Donc on a travaillé l'équipe OET, on a travaillé l'équipe Moussousou, on a balébélé na zamingi na ba ivoirienne et puis mbalo onde na sangisaki na kotaki moi bande konanga pe ya ba congolaise. Donc équipe e mataki et fungwamaki na édition en 2017. Batu babaki samaki belé. Bon, ko travailler na ba communauté eza c'est vrai que ba comportement a moins différence. Et puis concentration, il y a des Congolaises et les kaki, année oyo, ba ivoirienne bazalaki mingite, moko atikalaki, parce que année passée ba opprimé qui ba ivoirienne, pour nanga na lobaate, donc ba ivoirienne bazalaki opprimé l'année passée, année oyo ezanga munaza opprimé. Donc bamsusu ba kende na bango ba changer canton ba ki mi balé moko tozanaye malgré tout garder et calme naé to continuer naé mais c'est vrai que concentration à ba congolaise ezaki plus au moins iso boza communauté moko bomona na kabo kuta na kabo benga na facilement boko bo taper likambu facilement. Je pense que yango nde mutu sali na concentration wana parce que d'habitude na ça la organisation journée de la femme presque na communauté to aura 3 personnes nga présidente secrétaire na trésorière to rabatu misatu année oyo nazwa ki décision ya kokotsa ba mama na 4 organisation ba réunion nyonso binomo bomona ba sport makambo ebele ezaki tout le temps ensemble mais d'habitude bomona na salaka ba sport ngamoko émission ngamoko publicité après na kabol ba flyer bomona batu ba na simate mais année on a bimisa ki bango pour na linga ki nazala ba mama pe bakota mais tellement bakota ina kati yango nde sikoyo epesi cacophonie epesi jungle et memi désordre. Donc tout le monde parle na sens ne na ndenge na mutu to alinga loba na ndenge ne donc référence eza souté désordre koti. Voilà, 3 fois www.congokimia.tv.com. Toyambi Mama Betty ndenge tolobaka. Télévision za radio T, radio beza télévision T. Première fois toyamba Mama Betty na Congo Kimia TV. Mais tout le monde Mama Betty neti obanga. Jamais. Bongo lenga boy. Na olenga te. Ça va bien. Kimia. Mama Betty nazongi na question Sylvestre. Donc ceux qui na comprendre liboso ba notre travail na mindele. Naza Mundele secrétaire association Aza Mundele Aza Suissesse. Naza trésorière Azali ivoirienne, ngamo présidente Naza congolaise. Donc tout ça là que to ko concentrer ba nationalité belete na communauté, na comité pour éviter justement o ekomeli biso. Omoni année oyo tozu na ba membre ba continue organisation. Bomoni o eloko epesi ya on a se retrouvé à voilà, toloba mingité to kende kamba mona kati. Alors, balobi bango ba pesaki ba mbongo na bango ceux qui ba 3000 ceux qui ba 2000 yo za la même place va expliquer biso au côté ici échelon au meli bango au zongsi bango mbongo na bango yo au garder intérêt baza contentité balobi pona nini au kosala bongo. Bon, premièrement pour na préciser mutumo apesa ki 3000 T mbongo o to pesa ki ezaki 500 francs. Pourquoi to pesa 500 francs? Na mutu moko. Pourquoi tu payes ça 500 francs? Tu payes ça 500 francs parce que d'habitude tu as la journée de la femme dans la salle communale. Salle communale n'a pris assez et puis d'habitude comme biso association, bah ça la biso prix tu fous ta sécurité na ba nettoyage. Donc écoute abiso mukie. Année oyo 2017 to soit qui plasté.
En principe, journée de la femme, il y a des to monaki vraiment parce que tu place to zuité, to yo décision, to zo hôtel pour hôtel et monanaki. Mais hôtel les ont coûté cher, 10 000 francs. C'était vraiment une équation, tu reçois 10 000 francs wapi, tu reçois la soirée ndeni, tu reçois mbongo wapi, tu reçois mbongo te. Alors, biso moko ba maman na réunion to yo kanaki ke biso moko to bimisa 500 francs na mutu moko pour to payer sa avance na hôtel et permettre biso to garder place na biso, la date na biso, il y a le 11 mars. Donc, batu o bakoka ikope sa 500 francs, toza ki 8. Nanga moko, topé sa ki 8 personnes, topé si 500 francs, et ça biso quoi 4000 francs. Tozui caution, topé si avance na hôtel. Nde yangwana et permetta ki to confirmer date na biso. Na suka, nga mutu na prometa ki ba maman. Na yebisa ki ba maman boye. Ceux qui ont payé 500 francs na bino na souka, ceux qui ont sali bénéfice, au lieu na zong c'est la bino 500 francs, na zong c'est la bino na 10%. 10% à 500 francs, ils ont 50 francs. Na 50 francs on a donc biso les 8 mamans au ba pesaki, bazala na kati. Donc toza ki to ozela. Tant que to teki ni na biso hôtel 10 000 francs plus caution à 2 000 francs. De ce soit quoi à 12 000. Tant que versé un hôtel, na souka manifestation na biso, hôtel et sali bilan. Tant hôtel et sali bilan, biso tant aussi si les mêmes jours, quelques personnes va récupérer déjà 500 francs na bango, ba capital na bango. Nga ici ko na kopé sa ba maman mususu rendez-vous na barti na zala kité, na zaki à côté na ko bango dimanche. Na ko bango dimanche ke bango si bazui. Ndengeni. Bon bango bato bazali na caisse. Bango bazali na caisse ba récupérer mbon na bango. Yo la présidente maman quand même. Ngate question ba manque de respect déjà. Donc na ko bango dimanche nde na ki au courant ke bazwaki mbon na bango déjà après nga na ko. Si vous voulez comprendre à part yo mutu ala de la Royazali. Tenga za présidente association mutalande la ngazata. Mutu apese bango mbongo wana donc apese ka bongo. Mutu apese bango mbongo na nomaki maman moko comme organisatrice. Na édition 2017 na nomaki ba solo la ina maman oyazaki organisatrice ya soirée ya zaki au courant ke bango bazui ngai ya yeko yebisa ngango dimanche na yebaki le même jour te voilà donc nde na aussi binoka ke moi désordre kotaki donc tant to komi na suka to welela kinanu to sala na bengisi siko bateau nyonso to zwa kité na invité ba musicien artiste nyonso ba DJ caméraman ba tozaki na ba jeune ba travaillaki biso tout to kutanaki na restaurant moko na Carouge to meli moi vert et puis to zu ba mbon na biso et puis to futi ba journaliste ba animateur bon ba to ba utaki libanda ba to Belgique ba kendeki ba zu ba mbon na bango donc na yeko futo biso to sangana ki poto zo ba mbon na biso te bayaki te parce que ezaki isu utilité pour bango si bazwa qui déjà ezaki réunion ezaki vraiment réunion encore juste pour nous c'est bato bambo na bango donc sans intérêt pourquoi parce que tozali na mbongo mkie il fallait to privilégier dans nos capital ya bato entre 50 francs na 500 francs je pense que na meka ki ko wele la na zong ça ba 500 francs bato mutu nyo soit récupérer 500 francs na ye 50 francs ti lelo nde na ye en principe non to sali réunion te poto yeba mbongo silaki siko ba 50 francs wana to sala ndenge nini entre temps faut koyeba ki na association to kotizaka toza na cotisation à 60 francs par année en tant que membre alors il fallait na zoatan na vérifier nani apeki cotisation na été parce que pour y a na journée de la femme au félé soko za membre faut aller en ordre na cotisation tout kana yebi mbongo musute franchement même au choloba à 350 peuvent intéresser wana ba on ba yebité soki les deux mamans on a ba télématé mais papier abiso clé bazwa pe mbongo na bango ba récupérer pe mbongo na bango nga na yebi nga pe na za na kati pour nga pe na chaki 500 francs nanga donc ce qui il s'est fait que le autres en avoir moko et continue na kati association il faut to récupérer 50 francs wana nga pe na 50 francs nangai mais 50 francs wana to epesa mena bisote parce que to zwa incident na journée de la femme bato o bazaki na journée de la femme ba monaki ke bitumba e bimaki tant bitumbe bimi hôtel et kanga ki biso caution parce que uniforme ya mutu sécuritas et pasukaki tango nga na ke na hôtel pona lobake mais nga na za responsable ya mutu wana te bango balobi to yebi ete
aza invité na bino yo muto yebi biso to kangi bino mbongo yo landa e porter plainte. Bon siko bino ba journaliste nde boza awa soki nga na porter ndeko na biso na kati ya communauté plainte na si bozongela nga bosalela nga so émission pour éviter na tiki voilà na tika yango bongo en suspens likambo wana eza en suspens mutu wana pe aya kosolola te donc voilà et ça libiso ba perte donc au lieu de récupérer caution na biso nyonso o to pesa ki ya 2000 francs to récupérer yango mobimba te to récupérer kaka 400 francs sur les 2000 francs. Donc ce qui fait que na comment est coincé moi na pesa ba maman 50 francs na bango ezate 50 francs à part wana na yebi nyongo msute inga ezala bien bateau ba bengaki bazala nanga na plateau awa poto solo là parce que eloba mi trop donc il fallait ba ya ko kanganga escroquerie d'abord mot escroquerie et ko escroquer mutu ezake kutu soki nga kutu ba 500 na zongi c'est ça escroquerie te parce que escroquerie ça vraiment ba pesio le kwa nga mama na nga ucho kufa bato ba melinga ba mbongo visa wana ba escroquinga ba mbongo visa melinga ba mbongo visa bato wana bazui ba mbongo nanga ba meli bazongi cité nande mère akei eza escroquerie mais nga na escroquer mutu te parce que mon escroquerie eza de muyibi nga mama Betty na banda journée de la femme na 2012 tozaki na ivoirienne na mbongo na biso ya poche bato ba na soirée ba mona to lesa bato ofele bato bakota ofele balia ofele to banda ngo na to sema mbongo na biso moko énergie na nga na tshaka na kati association o eleki mbongo donc eza offrande na nga na kati société na taki kelo ni na koko sa pona mama na sa ngona bolingo eza bit sans bit non lucratif na zola on bénéfice mais na tshaka énergie ma casse. Mais voilà, conséquence, on a payé les lots, humiliation, insulte, diffamation, oppression. Donc voilà. Alors, Maman Betty, ndenge ozawana bato si babengi yo baloba no keno bazo humilier yo bazo insulter yo. Muto abenga te mais bato belé babenga po ba ebisanga nanu que plus grave. Balobi ke Mama Betty a escroqué biso mbongo akekutu kishasa kokunda mama na ye na mbongo association même tozano a te nazaki na kishasa mais na mbongo association te mais association na biso kota 100 000 francs te association na biso za binomo bomona to teka table d'honneur te o to teka table na 1000 francs o to teka table na 100 francs to teka to tcha mama tout a futa même prix. Donc toza association o teke to tchaki to sali millions o mukilezo ningana. Oui, ngape baninga bato ebele bayoki mais bato mingi bazui courage a yebisanga te. Sel muto ayebisinga muninga moko muto ayebisinga na mwana musu ya mwa mobali. Siko nde bakomo bimisa. Ponga na komi au courant. Mais bato ebele pe bayoka. Maman Betty, pardon question. Maman Betty, en tant que maman autant nga bachiki au travail à la place bien pour bon moto wana. Oko zo akati na part na yo, pour ça on 300 balles no lobi bo so combien. Mais bon, nga Maman Betty, grand prêtre mère chef ya Marambango. Bon papa, toujours na moi parti moko na mopanzi te. Akobenga papa pour akozwa mbongo na banque yemo de 100 papa zanga koyeba. Baza bo moko ti. 300 bon, boya. Tcha abu. Tena niveau comme Eline Mutoaza a besoin de 50 francs à koya ozo. Boyo ki amo bilo bogo. Mutu nyonso na ba maman oyo. Ba maman oyo baza na besoin 50 francs na bango na ko défi association. Na opé sango mukolo mbongo ekota na récupérer na banga ate nga pona association. Na mutema malamu. Na opé sango surtout que l'équipe na presse eza boa ba témoin. Donc son a pesi yango eza parole nanga mukolo kokota na récupéraka. Amen. OK. Ba maman oyo bo déclarer ki Maman Betty grand prêtre mère à lobby pour une association na ye boya akopé sabino 50 mais na mutema mabete bino bala kote apesa ngo na ntima te alingi boza l'ensemble yango wana boya kozwa ba 50 na bino bomeli pe moi coca. Maman Betty elle est pas comme les autres. C'est pas que du coup na basale ke longa bango solité apa ba mo lobo nga boye kaka nga boye kibunga yoyo ekoboma yo metoko yamba yo kaka alors Maman Betty lobasuka lilobasuka na ngina senga na bolimbisi na ba mama nyonso o barozala choqué na émission oyo moni mokili na biso échanger
kala tozalaki lisolo ya litoi bato batambolaka tourner na magasin africain mpona kobetaka masolo lelo monde eza évolué apparemment so moto amoni yo amoni tu mama moko linga makambo tu kanda me na moni yo oza no pete na moto akanda te na ande moto logique omoni so nga na moto akanda te madame Thatcher na Thatcher te wana ki Thatcher elongwa mpona mama oyo ke naza posa pe bato bazala nanga esala nga pe sengo donc nga na senga po ba mama musu bakozala choqué que na ke na presse omoni na mokina biso comme évoluer presse ezokende vitesse ya Al-Qaïda donc Patrick Bossao na simaguna mande baye na bameminga baye kofunda nga na presse yango nga na ye pa presse pona répondre nga na luke lo côté mais na yebi ke na kati association ba mama mususu bazana bango na problème te naza respect mingi toza ba yaya na kati toza na baleki toza bandeko vraiment bozala choqué te eza important na yana expliquer parce que nga na oluka kimia ngai na ye na ye na alira ko finga te na ye na lire ya ko humilier ba mama te naza vraiment nga boza chance ozananga parce que nga naza mama mo na ba compétence belé bato belé ba yebinga te bato belé pe na ba découvrir ngate ngai na mona ke offrande na ngai na kati ya communauté na nga même ata eloko makam na découvrir na kati ya mboko msu na ta eloni na kosa pour na communauté donc on a ça la engagement na nga bénévole na makambo ba maman eza vraiment na cœur eza na cœur et puis eko continuer écoute né naza na oki esuli musika pona na posa penza ke mambo belé ça ma pona ba maman même ata ana Suisse te ata na Congo na hotelema na osala na continuer pona basi donc ana respect mingi pona ba maman na sengi bozala choqué te monde na biso ekomi évoluer il faut ceux qui likambo yaki na presse to ceux qui sont na presse comme ça ba songer to ba nommer ma ba ka koto 3w congokimiatv.com Mbote belé pa ya Patrick Bossao balobi association mususu pe ezali ya Metalor Espoir Metalor na Kisasa ezobima bino nyonso bozoko ya soki bwana mutima lokwa mama Betty tokoumela ngape na banga mama Betty mais na proche bi na moni azade mama Betty ya Thatcher na ya Nzambe en tout cas mama Betty nzema pambola yo tokomwaka Vezoro Mabiala Karine Mokonzi Gloire Rolangi présidente wa Yambo Marie-Laure Mwaka yokanga nalinga ko mingi mbala yaki na Suisse nazoki occasion te akuta nayo mbala sima mama présidente ton chat délégation to Yambo News de Star pesa mbot na News de Star News de Star vient nga mes respects il fallait que tous à en conférence de presse mais na ebi ko zana biso merci beaucoup alors nzama pambola bino ndenge tozalaka ka biso ndeza koto musala Arsène Botango Sylvestre Essentiel on est dans les bons ngai moko on est dans les mauvais boye nango to paloli check bo rester branché kitoko check ingeta Congo Kimia TV. Voir le Congo autrement.